Présente l'agence cinématographique Son Précieux, ACSP Film dont Roi Salomon, volume 1, volume 2. Une série télévisée à vous couper le souffle, mais très éducative. Retrouvez dans celle-ci des artistes talentueux tels que Vue de loin, Meta, Patrick Junior, la terrible Wabi, la Bidjanaise et tant d'autres artistes. Pour tout achat, appelez Emma Manzambi Productions au 0032 47 79 50 943. Je répète, 0032 47 79 50 943 ou écrivez-le par email emma.manzambi@hotmail.com Anvers, Belgique. Emma Manzambi Productions, les sérieux dans le travail. Internautes.com. Pour la nini bazo benga na ba commerçant ambulant na kati ya ville ya Kinshasa. Tolanda ba réponse na bango. Mbote papa. Oui maman, bonjour. Nazo mo bazo benga na batu ba makambo ebele zoleka ana ville. Bazo benga na bino me bozo ya ka pona ni. Surtout ya boitere bisale ezate siko. Ba benga na biso passe biso lela yango. Passe boko la bana na base ezandi bisato salawana. Misale ezate. Surtout to kende wapi to komba kuluna. To mokota batabanda. Mais musa bosala oboganya rape bofuta banda kundenge ni. Bon, misale to sala oyo. Ya muto futa la bandaku, to futa ba minerval, manga mebele. Antana misale ezate. So misale ezali, to terme so place wana te. Antana misale ezate yango mone suko biso to terme place wana. Miso ba benga na biso, ba tumba biloko, ko botola, ko kanga, do misik to sani. Bo moye pe suko pe, o va pe na ndako pe ezate fo ya kaka. Suko ba benga bino pona nini? Bon, wana ebite c'est le bango. Bon, non le bani. C'est le bango mansoba kata non to ta ba entroupement, entroupement, ma bele ou to ta salité, mais c'est pas ça. Mais vous foutez à taxe. To futa taxe ndeni. Biso ba to mo ba parler, do ko ba biso to ba to du jour. Au futa pas ko bandati. Ba organiser comment bato wana ba futa taxe pona jusque là ba obenga na bato tina bazo benga na bato to ebite. Tina bazo benga na bato to ebite to kendeke ba Dubai mboka nyonso to mona ba petit commerçant bazalaka. Soki bazo senga taxe. Soki bazo senga taxe, c'est aller ba organiser ba lobby bino ba ambulant oyo bozalaka boye taxe na bino bo bando futa autant. Mais soki balingi bato ba vivre te. Balingi bato ba koma miyibi. Bato wana bazo sala toyebi era Mobutu Zaire zalaka répété na babalado. Mais babalado wana batiki ki balado kombo balado bunga puisque batu bakomi ko débrouiller muke. Bakomi na bango ko débrouiller batiki ki balado. Question moko kaka. Babalado yo komba balado sili batu bakomi ko débrouiller. Bato bazo benga na bango wana batekate. Balingi bato wana basala nini? Est-ce que Moutago vanda libumu nzala pendant 30 jours après moni lipa ou bien Moutazo le kanambonga simbi boye salanda bazo créer lokomoko o biso to ebite bango baebi. Namona alibo sa maison no awa ya bureau no awa ya entreprise no awa batebe bateka awa ba coopérant bazala awa bateka awa mais non somona bango lisusuté mais balobi ezabino bat bosana ba entreprise bo ke ko futa taxe bo baninke ba futa taxe tendeni bo tika bango biso to futa taxe cher bo tika bango pona ni fo bo benga na bango liboso ya ba entreprise na biso mama wana photo za bandoki soki batolobi biso mutu tofundaka babenga na bango liboso ba entreprise na biso bongo bao batelemaka na coin na se ya nzete mutu efundaka pona efundi bango pona babenga na bango ata bamama bazoteka mapa na se ya nzete bazobenga na bango balingi nde malheur na biso souffrance na biso totiki ki balado tozo débrouiller un débrouillard oboya débrouiller sima ya koboya débrouiller olingi nini ba emploi ezalaka te yo soko bengani mutu
neti babengana batu babengana batu awenza bikeko abasaeli bango place mususu c'est bien basaeli bango place côté royal balongoli bango na gare centrale c'est encouragé mais opekisi mutolobi côté kate mais lukela e musala ko sala il y a des diplômés il y a des universitaires kozanga musala ba créer nano ba emploi ava babengana batu babuka kanda kwa mutute pona mutala la libanda bongisela e place mususu après obuki wana oye telemina likolo rai akia kolala kuna aza quand même na droit na vie eza pasi mingi po ndenge baza kobengana batu ndenge wana eza malamu te po batu mingi balesaka bana batangisaka bana kolesa bana na ndenge batekaka wana me ndenge bazobengana batu ndenge wana eza malamu te mutu wana mekana kochange mentalité na ye po vie ekomi ebelo babenganela biso te tomoni kaka moko bapolisier bokoya kobengana biso na nzela ebelo babenganela biso te donc beach toyebi te balobi ke no toteka te na kati ya ville totika ville polele bo biso toyebi te so toketeka wapi zandu deja ngwana esa ya kotonda bango moko bakonzi bayebi elo ni tokendo tia lisu na zandu mesa na biba table na biso tokechango susu wapi na zandu babito longwa na nzela totikoteka na ville toketeka na zandu esa ya kotonda toyebi te ndenge ni tokosala misala misusu eza te o biso tokosala biso tobika na biso na bakope totekaka na biso asali te mpe totiaka te partout otambola okomonaka marchand ambile ezalaka partout otambola meme oke na mboka mindele okutaka makambo oyo biloko baoteka eza te kaka awa na RDC mpo babenganaka biso okeno toteka te baotinda biso na zandu lelo boye ozwa même unité secret oyo otie na zandu esika kotia même na zandu kuna eza te toyebi te soki bakonzi ya biso balingi batia biso wapi toyebi te mama ndenge baboyi toteka na ville tala pese eza na mboka biso toza ebele baveve toza na mibali bakufa ti lelo bakonte final ebimi te tozobokola bana tozotangisa bana moto lokola ngai veve bakangi ngai bazwi papa na ngai batumbi fulani na ngai batumbi biloko nyonso ya loketi batumbi eske ezala bongo balukela biso solution bakoki kopesa biso ata baveve te bozwa boye bakonte final ya mibali na bino tobimisi yango oyo bosala ubeye bokenda mboka tozomona yango bien te naza na susi mokolo wana nalalaki kaka boye eloko ya kolia te susi epesaki nga pasi mwa loketi yango ya moke batumbi yango eske nakobanda wapi mpe nakosukisa mobali mpe akufa bana mpe nazotangisa mona te ebeloko babenganela biso te toyebi te ava kobengana bato bateka su boye te bosali mwa société moko boye bozwi bato ya bolongoli baopesi wana botie bango na société moko boye so toyebi te baobenga biso eza nini balingi nini apres kopanza biso bilo seke balingi batumba biso moko bato toyebi te soki balingi nini ese bino bofuta taxe tofuta taxe ndeni ese yebisa badepute bafuta taxe waye depute ni afuta taxe bao bamonanga mabe biso tosala bango badepute baolie bamongo baobongisa baveni te bakozwa solution na bango te biso toregrete mpo nene eza boye ye président de république akati ya biso linga mpo biso tolembi tolembi toyebi ke ye totinda biloko basala biso boye biso tolembi ngai neti ngai to ane na vote te vote na vote te mpo na mo eloko na vote te mpo na bamarke ya boye na vote te batumbi ngai biloko na nyonso natekaka mesa na ngai batumbi bakisi na ngai batumbi siko eza normal te na mbongo bango baotumba eputa mbongo batumba yango te bino bango baotumba mbongo tozo comprendre te banda avant tofete nde babiloko oyo ebandaki kaka boye tovanda moke boye omondi basoda baye bando bengana batu bando trakesere eleki biso a trop tosouffrir tovivre lokwa toalaka na RDC te et pourtant toza na RDC bakonza mboka bazomona souffrance oyo bapopulation aza nango me bazotika population esouffrir na degré moko kutu ya koloba te alors soki ozomona okofilme place wana omona baimage eza wana batumbaki bamesa na biso babiloko biso totekaka compagnie ezalaka te société moko ya bien oyo ekozwa bajeune gens basala baza te eza te sikoyo biso nde toyaka boye toya kodébrouiller problème eza soki bafongoli bacompagnie bakomona biso tokotelema awa te tokotelema te tobanda débrouiller alors tozala na makanisi tosala mpo wana azwaka moyen ya kosunga famille na nga mpe libota na nga me awa sikoyo toa na eloko te nini te ndeti nga boye biloko nyonso eza te batumbi bamesa nyonso tu ndenge oyaka wana oteka ose retrouva tose retrouva parce que tozobima na ndako ozoya na ntongo ose retrouve ti place omona kwanga yango oyo place oyo tobandi yango lelo te depuis Mobutu atika biso na place oyo ti lelo
si tosala boye eza souffrance kaka so souffrance ezalaki te jamais tokotelema awa na moi makasi boye baninga mosusu balali bapongi me biso tozoluka ata yo moko tovotaki bango tovote bango na motema moko babimi leke bazala pe na motema malamu lokwa tovotaki bango babimi basunga pe population peuple mais baboyo sunga peuple bazo neutraliser peuple na nemo ya osana te alors nasengi ba oyo bazali boso na biso bakitsa quand même citation toza nango ba réglango mwa muke biso pe tozwa pema ya kosolola na baninga tozwa pe pema ya ko vivre ko tangisa bana ko futela bandako o na le nango ya ngwana mais na olobelo ka muke colonel Mamadou Assisi Bitumba na Este aye pas même un mois en akini babenge ake Este kokenda kende ba jeune bango basalaka balingi te Congo ezala bien to bandolela kaka bake babomie na Este kuna toyebi keza ba jeune bango mais nzambe ga osunga bon baza debout boye bato bate kaka bato basalaka béchange bato batekaka bakarte nde bapanzi bango na bakabine na bango na bisika na bango batekelaka yango moni bato baza debout tina baopanzela bango vraiment toyebi te tina o baopanzela biso bango te biso parce que biso nyonso toa bacoopérant tina baopanzela biso toyebi yango te alors to comprendre te na misala o bat basala kawa et ya misala o ezo permettre moyen de vivre ya moko na moko ndenge toza awa ba étudiant bazali ba responsable ya bandako bazali bon tozo futela bana classe makambo ebele to ki pepe mabota ba famille kana ndenge to aka ko débrouiller alors toyebi ke na RDC tolinga peuple congolais fazala libre liberté na biso ezalaka oye ko luka boye na pokwa tango zozonga Ozimu eloko akolia libota ele et se maîtriser. Maintenant ba condition aboye vraiment mutu atikaki ndako aye tia wana ville aye po aluka moyen de vivre bakoma ko bengana ye ko panza babiloko na ye ko koma même tina niveau ya kotumba en tout cas eza malamu ti. Est-ce que bo sala marche pendant makambo na nyonso ezoleka? Bon, facilité à ko sala marche ezali. Mais l'habitude ya mboka na biso soki ba moni bato bazo ko marcher bakozwa la police batindi na nzela alors yango ezo permettre te vraiment to marcher pour la situation oyo alors yango tozo senga vraiment na bakonzi o bazali kolo batidie situation na biso surtout na ministre oyo social atidie vraiment oyo ezali situation na biso peuple congolais auto débrouillaka baluka moyen pour situation oyo esila pour biso nyonso na kimia. Pour ce peuple congolais abimité, moi zana kimia ezate. Awa bauti ko pekisa kikuluna. Ba pekisi kimuibi. Alors, coopérant aza muto ayiba kate, adebrouillaka. Awa siko ndenge bazoboya, to bima, to teka, to débrouiller. Siko baotinda biso na musala nini. Eza pe na société moko te o efongwami poto kende to kotsa ba demande d'emploi pour permettre biso ko sala. Est-ce que bien bo futa la taxe? Bon, taxe ya l'État nda ko s'organiser pour na biso ko futa taxe. Na yebi na ne na 2001-2002 contribution à telemelaka eloko pour na ba taxe. Biso ba misusu to futaka pe ba taxe to sombaka contribution zeko yebisa biso normalement coopérant nyonso il faut afutaka taxe na yeto boya ki angoti. Soki l'État lobi ke coopérant nyonso atekaka oya débrouillaka afutaka taxe. Nous sommes d'accord ya afuta taxe. Torobo ya tepo taxe wana eza évolution mboka na biso. Torobo ya ngote mama. Suka ya émission na biso. Boyo ki ne ba papa baleli na ba mama baleli. Bate belé ba ko ba pauvre batumbi biloko na bango ba mbongo ba carte do ba biloko ebele do moyen expliquer exacte bino mo bomona ki na bilili o to da kisaki bino o batumbaki moto. Na pesi mbote pa mama Gidi mutazu ba image oyo. Ma bossa Patrick Nsala te mutaza na montage. Na pesi bino no so mbote to kuta na mbalasima. Imar Manzambi Production présente l'agence cinématographique Son Précieux, ASSP Film dont Roi Salomon, volume 1, volume 2. Une série télévisée à vous couper le souffle mais très éducative. Retrouvez dans celle-ci des artistes talentueux tels que Vue de loin, Meta,
Patrick Junior, la terrible Wabi, la Bidjanaise et tant d'autres artistes. Pour tout achat, appelez Emma Manzambi Productions au 0032 47 79 50 943. Je répète, 0032 47 79 50 943 ou écrivez-le par email emma.manzambi@hotmail.com Anvers, Belgique. Emma Manzambi Productions, les sérieux dans le travail.